Alors baza tout monde a charpentier pam pam. Ramsus. Ba bi ko tu yone ozala na miracle osala na ochasa ba démon na esprit à Belzébul. Yo tata nzambe te mtatinda yo tu wana ba démon. Ndekonanga aussi longtemps que mino que rozala rebelle na mukili, chacun aura son point de vue sur toi. Yo kasikoyo enseignement yesozo pesa biso. Aussi longtemps que bat bakolobaka. Yo en tant que moi nzambe ne te laisse pas distraire. Tout ça ba bamba bamba ba kombo. Jésus-Christ a yoki a celui-ci pas a zoa nyonso wana. Achona liboke mokona. Achona wana. Ezana noa. À se rapprocher ce qu'on a bateau, il y a travarana bango, bana mer, baza pemena, bato ceinture rapprochée. Autos en abino matin, midi, soir, to bossa, en abino, ensemble. Bana nanga. Ba serviteur, baza pemena nanga. Ngaran sko yi soir, tuna bango. Bino sikoyo, tos en abino pemena. Bolo bakape bokanisaka nini, ponanga. Talani, mto courageux à parole, ba benge Pierre. Abi, pon abiso, to yebi. Que yo, wa Messie. Messie e falaya, le sauveur de l'humanité. Yo non zabo, wa mwana nzambe. Mba moko yeso ganga bi. Eh, Pierre, ya solo mambosolo. Abi ya solo papa. Tu dis que yo za Messie falaya. Et ça tali pour dire. Même à tabato za pemben na yo, confiance les gamingité. Abi na za le sengote parce que yo ndem tozoloba. Mais là nazo sepela nango. Source ya malheureusement dans mon ronayo eza yote. C'est yeso ebi que même ata oza pembe na yo pire yo makopa na nywana. Era zala yo zala raté. Alobane ma msusu. Abime ozo lobisa yo yande molimo na nzambe pazakat na yo. Ce n'est ni la chair ni le sang. Obeza ko bake et poussé le makamwana mais oza ko loba c'est poussé par l'esprit du Dieu très haut. Donc les témoignages de Dieu qui parlent, qui passent par ta bouche pour la quoi tester. Donc il faut comprendre que ozo bana monokono wana yani tu vois oyo kaka jour na kenda na maya baptême oyo ganga liboso Jean-Baptiste que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est la même voix oyo leki na nzela monokona yo pour na ko confesser onganaza un homme ndeko nanga ko se confier na été taboliaka na ye shida si wana Delila yo wana balala na Samson betu moko. Ata pire obiki makopa nde onanga sur longtemps zamuta makila na mai. Yeba ke na mkongo na yo. Un jour on se retrouvera pekaka. Et on a le banabino toujours que les amis d'aujourd'hui ne seront pas nécessairement les amis de demain. C'est pourquoi il faut avoir une réserve na makamyo sur koloba. Koloba ranyo sote na mutoza pembe na yo parce que bo umeli trop. Il est le belé bazaro lela. Ba fongola ba secret. Parce que mutu mabeta 10 ans 15 ans pembe na ye akenda raté ba tutu ba kenda ya zara wana 4 jours au tatu la ke oyo kutu pire mutu nanga ya kati ya bomba ka secret on a après 2 mois 2 jours 1 mois c'est trop à traverser de l'autre côté ce que sauf au teka ki mubima na yo oyo mutakala okomi sans sécurité okomi sans protection yeso zo ba ke nabino kutu za pembe nanga na confiance na binote donc makila na mai baba to makila na mai effectivement il avait raison parce que t'as la Jean-Baptiste tous les prophètes baluka bamona Yesu bayoka kana babisakoli bamoni kana bandoto bamoni kana ba prophétie basakola to moni étoile moko boye mais bamona Yesu te mais muto a présenté la humanité Jésus que moi nzambe yeyo comme nani Jean-Baptiste la chair et le sang et au tir la jamais qu'on dit mamuninga a présenté batouye yo moi nzambe yeyo o bato sakola yeyo ngana na privilège il a présenté bino na Jourdain na ma ya baptême père lobi na sakutu dignité ya olongola ba ya aussi mata ba sandal na ye na makolo nana lobi Jean-Baptiste là c'était poussé par l'esprit de Dieu nzamba tourner kingo na yo et ça l'a beaucoup plus focalisé na vision na yo. Donc Yesu ku to comprendre que akutu na tante ne donnez plus le temps na bateau yo à petit esprit. Ces personnes sans vision, sans idéologie. Et le rosal est athée. Alors il faut à Lukasko yo boulot. Boulot à Lukasko na sima vie na yo. Jésus-Christ ne pouvait pas disposer. Na 3 ans et demi, msale bele bon. Azanatan va ndebeta masula sima bato. Oh, ils allaient rater. Tika lobo kwa nzambe pikola yo. Et bimiso ko taba songer.
Et nous sommes sans idéologie, sans vision. Nous avons une grandeur à ma visionnaire. À côté de la grand visionnaire, ma grande femme d'affaires. Nous avons une vision, nous avons travailler à l'instar de Jésus. Des personnes ayant des grandes visions passent par leur temps. Pendant que la nous sommes pas à Moninga. Oui, peut-être pendant que Sunga. Mais pendant que bêta ma solo na sima pe ko chola, ah rien. Ba on voit mes belés elles courir, agenda za surchargé. Et eux qui nous relaxent on bêta ma solo, elles bêta ma solo mbongo. Depuis janvier na koti combien? On a qu'on investir qu'on est-ce que zo bota. Na bilanga qu'on est boti na investir na agriculture. Et bon on a côté na commerce. Et bon on a tient un service immobilier. Na tongi déjà combien? Mon ma vision minine et au téléphone ils ont chauffé. Vraiment. Attention de la 25 à ciment. Mais côté on a pas non coulé 50. Est-ce que tu as 30 nous soutient vraiment? Nous paye 40 César. Il y a téléphone na ils ont ba masolo wana. Ba masolo wana ndeko nanga. Olongwa côté ba petit esprit à déplacer yo. On a raisonner grand. Parce que dans la vie il y a toujours cette catégorie de personnes où basala ka rien mais basasko ba spécialiste bazana ba bic rouge ndeko nanga bazana ba bic rouge bic bleu na bic noir o baninga basela makambo bakoma pe histoire à vie na bango batika pe ba trace na mokili ke na sala kiboy bazana ngote banka rouge ba spécialiste na Coca-Cola ndeko nanga salinga finga yo awakitsa yo ba spécialiste na correction ça na corriger yego tu libala ko tota solo libala ate mais andoko corriger robe na yo mariage olataka ça dit que mutu moko akyo koma vie na yete mais spécialiste na correction ya ba obazotonga tika nzamba changer au côté moi nanga so na ba biloko na yo longwa na yo longwa déjà tout na ye côté asomaki lupangu ata na fin fond ezala raté et mon air ambiance mais yo me ko bête ka lisolo to la exactement photo to image oyo tongi moi bikok na yo mapango ba kota suka na ngani ngaba kota bon ngani ngaka côté zo na mutuka et ko kota tina lupangu mais côté ko to muninga sombi a vélo kota kawana yo za na ngote tika nzamba pikolelanga yo maman longwa kota bato abilobela ndengwa qu'est-ce qu'on réponse bamsus il chasse les démons par Belzébul. Jésus moi na charpentier pa pamba wa siko yum toza mwana ya boss lakisangata koka moko yo tambwisi benga na ba démon na mlimo ya Belzébul moski yum tosambela nzamba solo na synagogue lakisangata miracle moko sali na nzamba solo na temple na bino to bayaka na mukonge ngumbama bazozo na mikonge ngumbama 18 ans durant bozeki na bango wana siko mwana kuto charpentier ye mazo sala misala okyo sala pe o se concentrer te potambu sa koka musala ka bic rouge o bana ko corriger a chasser ne ba démon mais ane na milimo Belzébul na magie homme sans idéologie homme sans vision et bandit le lote ne konanga voilà pourquoi Yesu kutu a kipe bangote bazala bongo bic rouge balango ndre bongi na ngote ta mwasi kutu aza mwasi za mukema kasi mbali pe muke lisusu ebonga ata mwasi aza mwa munene mbali muke ou bien za le contraire mwasi aza mwa mukuse mbali mulai mais oyo penza mbali baba ndeko nanga baza ko seka baza ko tonga mais jusqu'au lakisanga oya yo mwasi to ya yo mubali azate bien aimé dans le Seigneur de telles personnes yeso zotalisa biso à travers lisolo wana ke kokipe bango te eza mama na distraction ce qui misu na yo et ça la tourner na batande ngwana voilà pourquoi Jésus tourna bango bino mbokendaka bo pesa nous moi rapport na iba et ça ranine va lo banine parce que ba bic rouge et Bartimée avait compris que vinanga et rechanger ce kaka nzamba lobi o bamba lobana sans effet sans impact betaka bango pena mama na kara to bazon loba koto e bima koto yo l'attitude de Bartimée le côté positif de Bartimée tika nzambo na côté ya a communiqué yo attitude wana biso tozo pena ba vaccin Bartimée pena donc depuis des années depuis des années na zwango pe futaka attitude à Bartimée
Aventure, mais tu cherches quelque chose, tu as une vision. Oza ko poursuivre, on a intérêt na oza ko lukepa na nzambe ndeko nanga. Beta bo mama na kara. Ko landa te. Baye ba lobaka na mukongo na yo. Ils finiront par changer d'avis. Ba ganga lisusu makasi ndeko nanga ba ko multiplier ba mettre sa volume. Ba nso ndo le pena ba le jeton en face. Va décourager. Bartima beta bango kara. E ba zo lobana ya zo ganga su makasi pa yo ka bango bien te. Fils de David! Ndekona et que peso poso betata mbata ya zakunate ayebi nyaza ko luka mbala moko voix oyazena posa yoka eze posa voix yoka bilobela batute. Je viens te dire une chose, cours derrière ton objectif. Zana poso yoka voix ya mukolo na yo. Si tu connais la vision, tu connais tes objectifs, tu connais la raison pour laquelle tu cherches Dieu. Nzamba tino kat na libala na yo wana pamba te. Na foyer yo wana yo mtebi ke libala wana mobala na za maman na sérieux. Moi je suis balo na za moi c'est moko vertueuse, ça n'a pas qualité. Peu importe ce que les gens diront de toi. Et les yeux fixés. Oyebi ko sala kindumba te me ba bamboka sa kindumba. Moi je suis na ko ma soeur et mon frère, ferme tes oreilles. Fléchis encore davantage. On a besoin qu'on ait voir mon kokaka. Personne qui voit on a ochemato ibe yo ki ango. Histoire vie n'a changé. Et ta maman na karana ils font passer le temps pour rien. La Bible dit e bazo ganga yazo mat sa voix. Je te communique cette vision parce que Dieu me laisse entendre qu'à point où il y a quelque chose dans la vie à Moutoumoko, mais Moutoumoko a distraction trop. Olenga lenga to se baganga tais-toi. Olembi. Bartime yo makelele. Ofandi kimia. Tu ne verras pas Dieu. Tanga mato ino na bilobela batu, matisa attention na yo na onzamba zolo. Et bah tu ko ganga yo matisse sous dimension. Et bah ko frustré yo matisse sous dimension. Ba bengi liboma l'accepte na kikizengi penda. Ti oyo ka voix oyo ko pesa yo kimia pe changer vie na yo. A luka ka voix nani voix Messi. Mama na foule moi so na makile zo tanga luka ka ilamba asimba bo yangote. Asimba ndo na nera sima. Asimba bo eza ya Jésus te. On dirait na simbi ya Pierre. On dirait à Jacques. La personne osa ko courir derrière un objectif. Ndekonanga a se laisser influencer na ba point de vue abatu. Ti akiko simba bo na simbiango. Elamba yemei. Avec Ronine. Bilele kiyunga. Asimbiango penda kiyunga. Bilele ya Jésus. Asimba rabo place couture ezate. Abi oui na simbi. Ndekonanga ferme tes yeux. Ferme tes oreilles. Ça l'a concentré. Si au simba liloba. Yamuto a changé la vie à battre. Un seul point de vue. Une seule déclaration. Une seule parole. Yanzambe. N'aime te changer vie na yo. Peu importe les dires des hommes. Yeme à lobarate. Yeme à loba. Abi, appelez-le. Ah, qui voit mon différent. Na yo qui voit mon sous-sous. Na message tais-toi. Mais non qui voit mon sous, voit sika na yo qui. Non qui déclaration à sika. Na la besoin na semer non de konanga oluka nzambe ti oyo kapé voix na ye. Voix yo changer destinée na yo. Pe loba oyo loba et qu'on neutraliser nyonso bat baloba avant. Ye age poussa nya obala resute. Ye simbe sute. Mon ba la solo pena ba ye mo azele wapi. Ça ce sont les dires des gens.